Yango aussi le sango. Biso dozawa, yo pe yaka. Fait rigole. Na fali, tout le monde na nenga musique. Na ko souhaiter un jour, na zo sala combat, ba fandi, na se ba zo tala combat na. Na ga mutia batunyon soto. Et là où salemi, ça que batuna kinga question par journaliste. Na mega il faut répondre na nenga ko kocha mutu mususu ma à l'aise. Mais bien l'équipe balade ça au moins casquette moi le coup là aux amuto el moko boy alors que aux anu mutu aux amuta mbeba tutu donc artone salami l'équipe déjà bien parce qu'il n'a pas raison solution sur tout monde et comment qui mettre à faire lobby boy mais aime ça lobby dans le côté bah ça lui mettre à faire lobby qui a pour ça vous n'a marté de ça dit que comme le quoi moi c'est comme si que au tumbo là qui fait bo ça qui mon esprit moi qui a ouvert na bango nyonso. Bon, la musique, oui, les cacanes sont normal. Mais les restes, tout ça, l'ambition sur toute la famille, et puis, le cas grave, ils en ont été. Papa Wemba, Kofi Olomide, Fali Poupa, bah international. Ben, bah, Missou Baya après. Mais, top 3, moi, à contredire en aïe. Et puis, je peux vous dire pourquoi je n'ai pas top 3, là. Mais pour notre international, ils ont la logique ni autre que benga. Et pour logique, international, musique n'a pas traversé ma frontière. Point. Donc, il y a la musique à Fabrigas et traverser la frontière. Net titre le roi Yamado pareil. Tala, na Congo, oza nous anu pena moi na moi bagage. Mais so comme ka warrior, rumba mo gizengi. Au père de nyonso. Jeune o de game pro. Asala ba biloko na ye ba micro trottoir ni na ba poto kuna na Europe. Nga kasa kutu ya momo ba français lo bagana azarmaele. Mais na moni pena kaza bolole de game. Donc nyonso yo lobi wana différence ya ya opesi biso différence ya artiste international. Mission az international. Musique ne katsa ba frontière. Tasko réponse ya makambo ucholo bayango. Omoni mindele nde bazobina. Voilà où tu es na festival couleur café na Belgique. Oyo mono maboko nyonso zo mono eza mindele nde ba osepela na musique à l'EPAD. O alati rouge wana na podium fait rigola. Sikopo artiste ba invité na festival à monene lo la couleur café na Belgique. C'est que face à la artiste local, toi à artiste international. Tant boyara na TV pour na roloba, boye baranini boloba. Roloba likamusu se bimisio zoba. Place au bat bano chayo balongo liyo wana mbara moko. Muto aza local ba ko invité na festival à monene lo a couleur café na Belgique. Abini sa mindele bo. Po ani boko ma bazoba. Bino ba kovo bo katsa o mituna bino ba kovo aneza clarté. Ba kovo an se mituna mine mo bouger. Bino ba fanatique bouger ngo bo tourna na ndenge na bino. Live na ngeza pona ko yebisa bino ke na lobeli ni fali mabe ni faire mabe na kati ya interview na nga parcours alors preuve aneki bomonaki ke tosololi na faire eza mpona kolakisa ke naza moto ya fali naza moto ya faire naza moto ya bato nyonso to naza na parti pris te nazosala fierté ya mboka nazosala fierté ya napesi bino merci mpona bakado en tout cas nzambe apambola bino nazosala fierté ya bino nyonso tu naza na besoin ya soutien na bino nyonso tu naza besoin na soutien ya bagaulois naza besoin na soutien ya bawarrior naza besoin ya soutien ya bato ya fere ya héritier bato ya inosbi bato ya gez bawete bato ya werason bato ya jibe bato ya félix wazekwa bato ya kofi olomide bino nyonso to ensemble toza bana tata moko mama moko oyo eza Congo oyo biso nyonso to tozosala fierté bozomona kotona drapeau donc nazalaka très fier ya kolata drapeau oyo et puis mpona korepresente bino donc botika kotia ngai na oyo naza moto afali non tosolola na fali toza très bien nazosolola na héritier nasolola na héritier tukutuku seka na moni eloko moko nani video moko héritier atinenga toseki donc tosololaka na Fabrigas tosololaka moto nasololaki na ye nalobaki natiki message ya répondre nanga nano te ezalaki faire bato affaire bazwaki na ndenge ya mabe donc bomoni bino moko ke non après bapolémique esalami kutu bien esalema bongo po message ekomela ye peut-être akende kotala
nde aseskizaki na ndenge ake non namonaki message te tellement que moi voyage et puis boulot naye komona yango nde bato bazotinaka bamessage tosololi toseki il fallait kutu akokoya kotala komba na nga donc il fallait mpe akokoya kotala komba tout le monde mpo na nga kutu kosala bien ozomona atake fait rigole na fali tolongoli na ndenge ya musique na kosouhaite un jour bazosala komba bafandi na se bazotala komba na nga donc wana bakoya neti bainvite bacongolais bazotala komba na ngai après makambo na bango musique ata bango moko so eza na so bakutana ndimi teke baza babija aza binemi donc basololaka mais na ndenge ya musique ekomi boulot carrière na moto aza na ndenge na ye moto aza na bato na ye mais bokotisa ngai na polémique wana te nayebi polémique te naza moto ya polémique te eza baquestion na répondaki bango bazwaki na ndenge ya mabe donc lelo nazomeka koyebisa bino ke naza ni problème na affaire ni fali bocha na se nalingi babagarre wana te bokomolubisela na bagarde ya affaire ko no atakaki nganga kutu nazolandela wana nayebi te donc botika biloko wana boluka babese na ndenge ya mabe ezalaka bongo te. Et c'est là où j'étais, tu m'as négligé autant de fois. Maya miso et tangi, pour na bolingo na yo yaya, pourtant j'étais là pour toi. Awa maya miso ezoka bukai, oye okuna ezotangai. Tango moto zala pembe na yo, o négligera ye. Et surtout tango moto na bando okindi, siko obandi kolela, bosente ko lelisa ye. 2025, changer bizaleli. Na mukie ozora. Quand tu grandis dans la vie, tu comprends qu'il y a des ennemis qu'on gère par les silences. Ils t'attaquent, ils te combattent, mais tu restes calme, tu restes silencieux et ton silence va les gérer. N'engage pas les énergies dans tous les combats, non. Il y a des combats qu'on gère par les silences. On concentre ces énergies pour des choses plus importantes et plus nécessaires. Que Dieu vous aide à garder silence face à certains ennemis et de continuer votre marche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tango ngapimaka na ndako bato bayebi nga nakei koluka ye nzoka nakendeki kosenga kozonga na butu ya pamba ye bato bakoma kotuna ngai yango eutaka wapi nalobaka na bango ye nazali mozali susi ekomi kosala ngai pasi mingi na motema o makanisi ekoyela ngai nakende kosimba ta kisi bongo nazali komona kisi ezali na ntina moko te o nakozela epai ya nzambe oyo umelaka aozimokana kolelisa ngai sala na ngai nyonso elingi motema na yo tala nsima zonga moto olingwa moto pasi ye natali nsima nazongi moto nasina mesana na milelo nasina mesana na bashok aozimokana kolelisa ngai sala na ngai nyonso elingi motema na yo bagolwa na bagoloise na bagladiator mikolo to wana elengi moko parce actualité eza na ngambo na biso bazoluka bayiba bango mais ezosimba te tant tobisaka bino moto aza populaire aza mpe na succès loko afere botiaka tembe bino omona ntina bajournal ya télévision ya RDC ekomi kolobela makambo akaka appel video ya fere gola na bakole te lelo na ndimi ofe papa ngwabi lelo na ndimi lisese makoko baloba moto akoboma yo ye wana na yo otindeli elobele komi nango luka moto ya kokani nanga oyo nakuti na mpo na ngai te ebelengo yango ya mibali ye oyo namoni na yo ye te o pardon ye te o ye te o ye te o ay ye te bango te kuna balati te kuna baza eloko te bazaka na makelele me koto nde masolo efandi kote bagolwa bato bazaka na bango très à l'aise loko bagolwa baa te tozala biso à l'aise parce que tobiki pale zuria azali wana Saint Thomas
ezanga palzuri ya Saint Thomas bokamwa te yebisa bagolwa basepela bafitol bamidiembika tampi ezanga palzuri ya Saint Thomas bokamwa te yebisa bagolwa basepela bafitol bamidiembika tampi bino bokaseka bokangaki fere na boloko na fleri bokasaki non fere masolo nesili esili te ntango fere gola ayaki leki na yakufaki ava stade de martyr bokasaki fere gola akotelema susu te non lelo akomi Guy Digital forever tutepe golo fere gola forever des années tokolobela fere parce que toza à l'aise na 2025 oyo toza na eloko ya sika fere ayeli biso la bière gauloise bino kuna baelini bino bakovo fere azongisi bakole na elengi bakole mosa balive na tiktok banzembo ya fere asala batiktok bachallenge na banzembo ya fere na selio owenza mizemba na bapauvre na tina mbolongo paso a domicile mpona kosa ta estoma na nga na pepe supu nakanisaki okoboma nga avala avant notikela nga mokili oyo tala boyebi eloko te yagola leki bino aboma bino yagola aboma bino parce que 2025 oki bondoki na bonzambe ING arena ndenge to prepare yango bakola apesi fergola invitation ya combat na ya le 25 ya le 2 mai fera bipe yo pe na pesi invitation koya na ING arena tala siku makambo kuna mwana bandal mwasi ya makeli femme batate ya rumba ribanize akomoyo kwa kanda zuwa ufiri kuna mbiango elimine minene nangeko mimike ngana teyami ngana zongi jigae minene nangeko mimike ngana teyami Francilu ya mo bebe ongae o a o mama yaka kolatisa nga bolingo na nga oyeba fere yo bino na nani ndiko yembela bato banzembona bazuwa bozo ba elimine matoi mangongi minene na yeko mimuke oteyami ozongi jigae ndako to babino ke Congo eza bagulwa botiaka tembe sadiki mutu tu so akomi intelligent c'est-à-dire akomi golo akomi ko réfléchir lokwa moto normal alors bato bakomaka aza intelligent soki alingi intelligence ne beba akomi warrior okomona azalaka na baréflexion ya bien makomaka bandi kodekone lokwa badegame o degame aza na France ayebi kosala différence ya mo local te na international oyo aki ndoki te moto aza na France ayebi kosala différence ya mo local te mboka wana balobaka français na français balobaka lingala kuna te balobaki Congo kuna te mais ayebi différence ya local te na international akomi kotiti be na télévision bolelaki te bolela bosuki na te piti nanga bosuka toki na bino ka bongo do mama na do mama na do esalaki ndeki yango moko famboli famille bayaya balulai banoko balulai nga moko mokolo bo tendresse na nga nde mera lingaka bamata bakita nga moko mokolo bo vomi na zanga yo na moike na butu nakobanda kolandaka elili na nga moko telema pardon s'il te plaît baluka nzambe akela yo nzoto sa remplaçant il dit c'est dans les toits libabe na lopoto babengi malechance lisuma na lopoto babengi malechance savese kakakanga likombe natikela bino wana natika bokoni kwa nzembo na monotoni